la famille nini esilaka te. Pape yenga koyenga bandeko na ngai. Elikolo koyenga to komona pape yenga biloba toboyi te akokumisa madame la chanteuse na ye. Mais kokumisa wana bandeko na ngai eza provocation envers mama ya bana na ye to ezalaka kaka akumisaka kaka ndenge tomonaka mobali nyonso akumisaka mwasi na ye. Tokosala mwa analyse mpona makambo oyo bandeko na nga parce que tomoni pape yenga adeplasaki ake kobeta concert et ake kosoutenir mwana ya bato pe. Mwana ya bato, mwana ba voisin ayaki kotala bango, mais pape yenga alobi te, ya loba akoma mwana na ye propre. Et ake ko soutenir ye. Mais kokende ko soutenir ye wana, makambo likola ko makambo. Toko sala mwa analyse likolo nango, et voilà, bienvenue na ba abonné na biso nyonso, o bolinga biso, o boya ko bwakela biso mwa commentaire, mwa ba encouragement. Obo like rapi bo partage to linga bino mingi ba ope bo partage te ba faux compte nyonso na linga bino kaka nde na imsa bino mwa liswa to like te otali esala nga bien makasi. Et voilà bandeko, j'espère boza bien na mabota na bino et ba bon week-end na bino bisika ezwami bino. Voilà bandeko nanga to sa mwa analyse sur papier yenga. Parce que ye azala kaka eluka makambo mukolo babezi. Mikolo to pemisaki na ngwende na ime apparemment alobi na biso te ya linga bongo te ya linga to ya rara. To lobela kaka isala ki vraiment super bien et bandiko nanga vraiment yango bomoni to ye lisusu kolobela eka ndenge ye moko alingaki. Pape yenga toyebi azalaki na Kinshasa, azwaki avion, a partir ya Kinshasa abandaki déjà kosala mwa ba promotion pona ndeko na biso o auti obeta concert na mokolo ya lobi Ferregola oyo akobeta adina Adidas Arena. Et papa oyenga avant alongwa na Kinshasa abandaki de akolo kumisa ye et tout. Mais est-ce que bandeko ebele balobi pourquoi pape yenga akumisaki oya ye mwana propre te oya beti ba arena ebele akomisi Afrique amikomisi number 1 ya ba africain. Pona nini pape yenga yaki kolobela ete, pona nini pape yenga betelaki maboko te, pona nini pape yenga akumisaki ete. Parce que na biso ba bantu tolobaka papa na mwana na yo ata azaki zengi, ata aza noki, ata aza zoba akotikala ka mwana na yo. Alors fo olinge ka ndenge aza wana. Ndenge moko kote ya mwana papa na yo ata aza na bandenge nyonso fo olinga ye kaka. Papa okoye kobwaka mwana te, mwana pe okoye kobwaka papa te. E mwana moto abandi kosala makambo ya minene, tomoni mwana asali makambo ya minene, abeti ba arena, asali ke lelo miziki ekuzonga na poto, même ye pape yenga akoye koya pe poto abeti à l'aise sans problème. Ndenge tokomi komona Ferregola abeti pe al poto à l'aise, ba kombata kutu bakomi ko soutenir même bango. Mais pape yenga azwa tante ya ko soutenir mwana na ye. Mais kokamwa tomoni mwana ba voisin oyo ayaka jour mosusu na ndaku na ye kotala ye. Oyo aliaka ndambo alala mwa ndambo kuna ake kobeta. Oyo aza na ye makila na ye propre te. Abeti concert pape yenga ye wana futi même billet pona koke ko soutenir ye. Oh bandeko nanga, soki ezalaki concert akendaki na concert a mwana na ye propre, honneur nini pape yenga ngaka zwa bandeko nanga boloba nano ata bino moko. Imaginez-vous mwana na ye Fally Ipupa bengi ye, je vous présente pape yenga oaza papa na ngai abota ngai nanani nanana atelemisi ye mokili mobimbe mu etali parce que na kosa bino te concert ba concert a Fally Ipupa en tout cas etalamaka Fally Ipupa yebani na bamboka ebele so na bi mokili mobimba c'est trop dire.
mais en tout cas Fally Ipupa yebani. Et musique ne eyembama ataka mutu akotisi langue na biso ya lingala oyo ezalaka plus belle langue ya monde ayokisi yango mpa bato ebele ta Rihanna lelo tokomona Rihanna akomi koyekola lingala boyoka elengi ya koloba lingala wana azwili yango wapi à partir ya banzembo ya Fally et to s'attendre nango qu'un jour tomona Fally osala featuring na Rihanna bomona place tokende. Alors imaginez-vous ce que Fally Ipupa bengi nazo présenter bino papa na ngai place nga na uta boye yeyo kombo na ye Koffi Olomide botala honneur wana ndenge ezalela botala niveau mais kokamwa Koffi Olomide ale aluka pe aluka barando ekenda ezonganga na bino tomona mais oyo afe regola oyo aza mwana ba voisin ake ko soutenir ye afuti billet akei mais tomoni pete na ebite funa tala concert wana bien na ebite so ba présenter attaque oyo papa ba voisin na biso papa ya camarade na ngato papa camarade ya papa na ngato papa voisin abokolanga aliesa ngai na ndako na ye na nani na nana en tout cas tomoni te mais ce n'est pas grave ake ko soutenir mwana moninga mais balobaka nini bandeko nanga avant osala likambo quelque part fo banda nanu na ndako na yo alors papa wana papa yenga lokwa bandaki yango na ndako na ye te akesala yango pa ba voisin pa mwana voisin veut dire que aza papa malamu te ake kosala yango mpona koyokisa mwana na ye propre motema pasi mais mwana na ye wana pe akoyoka motema pasi te parce que mwana na ye wana en tout cas ye aza number 1 ye mutu azolakisa bato nyonso nzela. Alors papa yenga atake koyenga atake koluka bana ba voisin en tout cas ekosala mwana na ye propre eloko te naza sur ekosala ye eloko te et to biso nyonso toyebi déjà kokende bongo eza kaka komimonisaki ngai mais naki ye moko vraiment en tout cas je ne sais pas soki vraiment bolingo wana elingaki ezala voilà bandeko et kokamwa ntango akei azwi nini avion na ye akomi na poto ndeka bato na ye bapapa rose bakendaki kozwa ye etuka ndenge ezalaka bakozonga bakokende soki na hotel soki bandoki epaleki ne rifine ngai na bino toyebi te na nzela kaka pamba boye abandi bilobela ke mwasi na nga alambaka arepasaka abongisaka nga perike eke ezongi bandeko d'ailleurs na oloba mingi te boyoka na okama aloba oye moko abimisaki est-ce que biso vraiment toza na besoin nango est-ce que communauté congolaise aza na besoin nango parce que soki tolobi bamusicien nyonso babimisa makambo basi na bango basala na bango na bandako seke baoya oloba na makambo basala na bango ya basa makolo alors tellement ezalaka important te nde yango wana bomoni bato ebele baloba yango te mpo toza combien na monde combien de basi basalaka makambo oyo sikoyo toloba nini papa yenga alingaki kolakisa biso ke mama aliane abandaka kosala makambo wana te la chanteuse nde mutu azosala yango mwasi ya liboso asalele makambo wana eza la chanteuse to azoya kolakisa biso kaka ke ye nde alingi spécial mwasi to ndenge nini nayebi te toyoka nanu makambo oyo papa yenga koloba bongo tokoya kokontinue bandeko na ngai voilà. Et puis surtout, donc, faut mon niveau à bon ça là. Vous avez quoi faire même parce que. Oh, il me dit donc, sont morts. Non, on pas comme une syndicile. Mais il y a quoi ça? N'a pas Koffi. Il y a un bal là, il n'a pas comme il parle. C'est pas la maille, belé donc pas rose boy n'angati. Pour pas comme la repasser ça. Parce que surtout ça, moi ça sanda.
ça va pas pâte ayo ça va ba spaghetti ayo sikoyo ayo ça la bana nini sikoyo koyemba nde faut mon laquelle koyemba bonus on va koyina. Voilà la famille boyo tiko yoka pape yenga nenga kokumisa oya ye mama si nenga kokumisa oya ye madame la chanteuse abosani mibali babosana mbangu bandeko nanga mibali babosana kambangu abosani oyo nyonso mosusu mama ya bana ne abando salele epi mama ya bana ne ka wana te badidistone basi na ye mosusu baleka vedi babanda korepase te babanda kolamba te babanda kokoma ndako te parce que soki toke na ngambo eliani bandeko na nga combien de musiciens oyo babeta masolo balia fufu mama alia alamba balia biloko mama alia alamba lelo Koffi Olomide koleka boye koloba boye veut dire ke aye kotalisa biso ke ali asalaka eloko te abanda kolamba te ayebi olamba te aye kolakisa biso ali ayebi okoma ndako te mwasi na ye oyo azwi sika asalaka makambo wana nyonso ekeye ezongi vraiment Koffi Olomide chaque fois nayebi te papa na biso alingi na ye kokola te alingi ne kaka bapotaka ye buzoba amipotaka kaka buzoba apparemment parce que koya boye omoni ke aoluka bezi na makasi mpo kaka biso toya kosala analyse pas kotala pe bapondu yango mpe oyo akokumisa wana na ndenge mabe te bandeko na nga kotala pena pondu pena totie pena video soki tobi biso nyonso basi ya Kongo tolamba penza totie ata na baminiature bapondu yango bamadeso yango bambisi yango pondu wana oyo tomona na Facebook oyo Laurence Okokwa banda komina wana ete ekokana na bapondu oyo bato pena balambaka eske ekokana mpo nani koya kofingisa mwana bato boye mwana mwasi wana bandi kofingama banda kala likolo na ye mpo na nini kaka koya kofingisa ye kumisa ya ata na makambo susu no na mambo olamba mpo bato ebele baloba balia biloko alia alambaka kitoko boye epuis na kilelo madame wana soki vraiment aza madame na kilelo oui aolambela mobali na ye mais eza na misala mosusu peut-être aosala te aosala te mosusu mwana mosala ozala wana ye moto akosala yango oui bien sûr topesaka bana misala baconfiance confiance te mais eza na bana misala toke pe tozonga eza pe na bana misala Amida oui alambelaka kamere mais eza na misala mosusu ye asalaka te toziba mampata na poto toyebi ke kozwa mwana mosala eza pasi baexauce bakoli etu ye moko akosala na ye na poto en tout cas na kosa bino te kozwa mwana mosala ofute combien par heure okoka te loboza pena muta mbongo bato baza na bambongo na bango babengaka bato oke onikeli ye msu tapi onikeli ye ndako ka eza pe to banovanda kuna msu na semaine akobengo une fois msu pe deux fois po bandako ya poto surtout so oza na bana te ebebaka te ezaka propre akoya kaka nettoyer bamosusu kutu par mois une ou deux fois mpo na poto mwana mosala azalaka te bandeko na nga yo moko mwana mosala ozala na bana upa okomisunga yo moko so oza na mobali bozomisunga ka bino moko ozomona yango bamampata wana ye mosu aza na mwana mosala te na ndako me na ndenge bakishasa mwana mosala ozala wana onika bilamba azosala boye bandeko soki totali ndeko na biso ya mwasi moko omonaki azalaka ne heureuse te na ndenge mabe te nalingaki mingi mwana mwasi wana nalingaki penza me moko tali boye makambo pape yenga memelaka ye omonaki aomemi na bamerde trop aomemi na nini ye pe sikoyo ndeko na biso ya mwasi amemamaka kaka lokola mutu lokola na bandeko ya nini donc aomemamaka lokola mutu baomema lokola mwana mokie kwa
mwana moke so oyebisi te oke boye mwa aloba na oke te me sukasuka so ogangeli alandi yo kaka alandi ka nzela oyo ozolakisa ye ndenge moko ndeko na biso ya mwasi doko azomemama so otali nzembo ya mama eyenga ayembi yango lokola motu baforce nzembo wana en vrai di ngai tanke mwasi na oyemba yango te oyemba yango yo moko e soki mpo oza na bolingo na nga na ogangela oyemba yango te naoyebi biso tika parceke biso basi surtout na oboti na mobali te ndenge oye wana okoleka me bana wana tokita tomata baza makila ya papa wana badidiston wana akotikalaka mwana na ye ti mokolo yesu akoya awi akotikalaka mwana na ye ti mokolo yesu akoya moto akochangeaka ye aza te surtout yo mwasi boboti na bino na ye te oza moleki nzela oza ka lokola mbeto hôpital basi fo tozalaka mayele ozwi nzembo ya mon bonheur bino mo boyokaki na suka alobi nini écrit par ka wana se kofit pape yenga donc bakomeli yo nzembo nyonso donc ale yemba ngai yo wana obandi koyemba sonye vili sonye tuba mama mon bonheur eke ezongi nzembo kitoko mais sauf que oyembi yango apparemment na kiyo te oyembi yango c'est comme si c'est parce que baforce yo ou bien bapesi yo ayemba nga yo wana oyembi mokili emoni ke alingaka mobali ne mobali lokumu emati ke baliboso bayemba mobali pa mwasi yaya tala luka maambili ya belle tuna yeba maambili ya belle bavanda na bapapa na biso pe ya son âme rochero luka bakonseya malamu bakonseye yo komemama ngulungulu te okozala mwasi ozwi mobali mobwe omemo na bamerde zongisa ye na nzela kolisa ye soki aza mokolo azolinga ozalaka mwana moke yaya kolisa ye komisa ye mature komisa ye eza ta mema koka na babétise me ndeko na biso ya mwasi omonaki des fois bazomema ye komema lokwa mwana mokie sala boye so baproposition mosusu mibali bayaka nango eza kaka te fo accepta yango kaka bayeli yo boye oui na osala oui yes non eza bilo mosusu mobali ayeli yo boyango mama parce que lobi après lobi o regretter tomona eno ela madinga ya kopesa conseil ayakopesa conseil ndeko na nga so oza na mato ya koyoka yoka mpe salela mibali babatu te oui na kilelo olambela otonda fufu obongise perike na kilelo na kikala azalaka mpe mabe te bavanda na mwasi baboti bana zwa niveau adora mwasi wana alia to bozela jour na ozwa temps na obimisa baliste banzembo nyonso ya lia tala siko niveau bolingo ezalaki wana siko imaginez-vous bolingo ya ye na alia bavandi pendant combien de temps bolingo ezalaki na niveau nini mesuka nango bakabwani msu mwasi alingi su libala te alors fo tala pe ya ngai eloni ezangi msu pe esimbi te boye msu nga na olobaka na vanda mpona soni me msu pe père pe amoni esimbi te tokabwana osani okoti na babestis trop wana biso toyaka tosekiseki ka mawa tokotya nsima en tout cas mama fongola misu tika binzima boya babétise e papa na biso oyo toyebi aza mokonza babétise ta ndenge mibali babosanaka abosani bolamu alia lelo okekumisa oleyo okumisa te na eloko mosusu makambo olamba okumisa makambo olamba tobimisa bamisi ya quartier latin banda
ti lelo bao balongwa nyonso bao balia bafufu. Non, pas jusque là. L'histoire n'a pas vendu na ekimia. Apparemment papa oya kotumbole kaka za posa kaka aya aloba répondre. Moi na batu pe toko mona e alingane su biloko anate. Moi se bato aloba ate dans mona ke bazo pousser kaka aloba. C'est que nde na isa bino ko Sholomide azalaka toujours na posa alia. Azala na posa alia makasi. Mais amemake ka boy sindi nenga zala ine ka wana apparemment place ne za ka wana vraiment isa pasi pe mawa komona papa mokolo moboye ndenge moko ayemba papa mobimba e manza na posa to lobela ke kaka na ba bêtise oya ko sala po wana so to keto zongi za matumoli eza ko kumisa te eza matumoli envers mama ya bana na ye me bango pe bafina balobaka kipaka kokolo nde ka fali aloba baloba totiki ye nanu kakipaka kokolo yango ndeko na biso Cindy le Cœur fongola miso boya babétise mbala nsima bayeli nzembo lokwa bamame yenga wana boya oyembanga boya ye ayemba yo yalakisa vraimen kolinga ke baflere wana te baflere wana te ayeli ba frère bolingo oui to boyi te wana pe eza eloko o contribuaka mais to wana pusa bolingo sincère bolingo solo po ye na bana na e ba okabwana kati ba okabwana ka jamais donc c'est un peu ça je crois bandiko nanga bocha ba commentaire bo like bo partager si s'agit bo pesa e pe conseil na ye pape yenga na ye madame la chanteuse bochela ina siwana bana na ye moko aboti alingi bango te me bana ba voisin alingi a voyager likolo mwana voisin mukolo mwana kutu we ranson to moni aye kaka pesi wa conseil et tout avandi mais yo papa voisin ozi okay. Donc, c'est un peu ça. Tu as qu'à ça, moi, analyse, liker, partager, abonnez-vous massivement. Bisous, bye, to linga bino mingi. Tu as qu'à ça, moi, analyse par rapport à la vidéo, parce que tout le monde vraiment, ils ont ma tout moli. Moi, si soi-disant, il y aurait passé à bon saké perrique. Y'a un maman, pour y aller, on bon sa perrique, na okata ba papa souki. Awa pape nga yeli biso yango ba bando boya bino bisous bye.